so na yé baka banda kala fallait Richard on est maison mère kala to travailler na biso lero to comment bon nzambe mo ayebi donc yo regretter la minute na regretter ba Nasser et pas wera fa longwa kala avant que tu vas faire balo fene na longwa mais on peut que bino kam sanga ma bato ko nanga ba message lele on joka tika kofi ba tika ka bon mais moi mutu ba ki otiki yo na lo ba kinga mona bina zongi na songi li vie na ngala to zongi pena ko kitoko elo baba bongisa te elo ba sola te bonga na kofi lo ndito ka bona pona Karine pardon Karine na par na nga pa na par na nga ba chambre se be na mo fleury Karine na chambre na nga pa na chambre na nga dona zongi li vie na nga on a vie to ça y la problème bien et ça ka ken piana to na so bien on va le faire le ka ken no me mira lo yenge tout internet ken no me mira lo yenge trop balo so to ça émission ken to so émission ya normal to ça l'émission na zone bancaire ça je no ba sujet na ah fait tout moi si pire ebelo ko lo baté tout temps ba tout temps Rafi Tumba ke ba na Kofi Rafi na bi Rafi Tumba ke ba Kofi Kamara no te et puis nous avons Rafi Tumba évité on va quoi ya Kofi te on va Kofi mona ke bembete on mona ki Kofi mi de kamite ana matanga di Rafati ni ange mi démon les aroya quoi babi wata ne makambo on so pesa badati na ba pote mso no tu pesite ba tu na ba beta ba conseil na pote ba sema beta wata na betite na miki sko to sa sko wana rabi ke example nga ye na example nga miki wana na ne fa vejora vie wata tira fa na ki on va kufa ba sa to rouge ndam mangambo là je suis héritier ya kota sala musala na ya sala boulot na ye donc le loto ya notre invité spécial on a nous présenté que non c'est la Dieu merci mbadinga qui est derrière la caméra à côté la biso bonjour ouais bonjour Mimi bonjour tu vois la vient genre la star leader américain netika en États-Unis netika na Canada et pas Chantal Bamolo l'Njulu câble netika ka États-Unis et pas il y a Trésor Bolo Zibangia et pas il y a Jibe Kumaluta le pétrole de Dallas et pas il y a Mbo Fabila Motema Miriam Likunde et pas il y a Masalanga Donatonda netika ke papa Elvis Alomba Mokonja Wartelo menga yo nazana mfira Kinshasa na mboka papa Fati mboko pe la bien te va pe bien tu te kitoko ba magasin za lo kocho sombi bilamba sikoyo nazana studio ndiaye n'est pas vieux nanga on a vieux nanga wata ske pire vieux on travaille générique na ami ange mi démon na yeko tande nga sa musala kitoko non yo yeko participer en des aikaki ouais pour participer ou accompagner vieux na yo héritier wata oui na yeko tala parce que musala salama bien nazana pona ko aider na ba travail ni nyoso zo sala donc mamese belenga na to sala ko ya mama ndule so na yé baka banda kala fallait Richard on est maison mère kala to travailler na biso lero to comment bon nzambe mo ayebi donc yo regretter la minute na regretter ba Nasser et pas wera fa longwa kala avant que tu vas faire balo fene na longwa mais ya mama nzambe quoi to zawana a viewata mi ange mi démon et puis ngamo pe vient sur nazali batu baby nanga monte na chanteur nanga di blezo bakunga Neymar numéro 10 biso tout sali album na subat ba yo kango karate zo bima tozo lancer dans nous 2 clips ou 3 ou 4 pe kaka to la se ba on peut gagner sur des blezo pour ka ba sepela ka ko sepela so ningisa biso bwa kaka nyoso mba nyoso ka mbala mo batu ba sepela nzembo ko la ba Jean Ketalof banzembo to sali ya Gisette Tati mère double Moté Magique, bébé Wawa, Nanzembo Moussou Toussali, Kassavubu, Nanzembo Toussali, la plus belle femme du monde, Mireille Matingo, la plus belle femme du monde, c'est Valentin. Et puis Nanzembo, il y a Souka Nazo Sala, il y a Willy Mandala, Maboko Pembe, l'homme spécial. Willy Mandala. Baza Eric Mandala lekina yusko embeli Willy Mandala ya no ba MBT ya Willy no ba MBT
Batmayemba mingi yana so Will Eric. C'est mon grand frère. Eric Mandala. Yepe makambo kwa boss. Patron. Siko ngana yemba grand frère na ya Willy Mandala. De famille Mandala. De bango nyonso ba Eric Mandala bango to bazala na kata ba Rigen Kibulu famille na donc famille Mandala monoko cha wana kata nzembo ya grand frère na biso Willy Mandala. L'homme spécial. Grand merci à toi Serge Bling Bling Balobi Yonde Kolo Masolo DJ Serge Bling Bling na kati à Londres Masolo yango to na actualité na biso ya lelo na Kisinjora lelo to na actualité na biso to nyo ebisa na biso Masolo ya Yona Kofi yo baye Yona Kofi vraiment ici donc yo ko ata o tika o lekata na nzela lisubu ete yo mona vie non na misu mais lelo isusu to éviter là pour la mukanatali na moni okete Kisinjora ya komi susu ngamwa Kofi ko ebisa so Masolo onde zande na songa na songa te fia nanga obike bino bo kamsanga mabatu bo komelanga ba message ebele onjo tika Kofi ba tika ka bongo mais moi mutu ba ki otiki yo na loba ki ngamona bina zongi na songi livie nanga la to zongi pena ko kitoko eloni baba bongsaka te eloni basolaka te bonga na Kofi olo mdito ka bona pona Karim pardon Karim na par na nga na par nanga ba chambre se be na mo fleury Karim na chambre na nga na chambre nanga dona zongeli vie nanga wana vie wana kutata photo tinenga ala ti blouson mo Louis Vuitton na zongeli vie bazonga kaka on sait jamais bazonga kaka c'est mon grand frère c'est mon vieux likambo yaki et siripé tozi compromis ya bien bien basolaka te bazonga na vraiment te 33e anniversaire à quartier la tena brazanga na zanga bisonga olo midenga na to kabana ka boye kaka non nga pena le kuta bete ko ken kam ta memenga la loyenge na zo vérité ken ta memenga la loyenge to kabana Kofi jamais na timbeli mais Kofi mo kwa leka vraiment lobi kete to ebike to net babi ezaka na internet muto ningi se internet ezaka mako Karim Mokonzi bino te do ba atangi ne ba bino te amoni ku bino te yeka na Karim Mokonzi Karim na running internet kama mna fula Karim mais c'est ma petite sœur kama mna fula tanga na oleka ba TV to bani internet Karim na oleka Mokonzi ba tu nyonso ba lobaka na ba télévision nyonso to Mokonzi to ala ngai na l'équipe tu nyonso na sa marketing mais Kofi lobi ke Karim Mokonzi nde reine internet yo yo ki on a l'équipe même la promotion azate promotion na sala Karim Mokonzi ko sala ngote timu kile kufa batu ba mona jiba so na stade des martyrs na tambora ba kingasani partout ba mona fallait bisi droit chemin na tambona ba wilerio na ba zando na autre ba question Karim na kokate na kota ba kingasani ba boy batu mona ba promotion na sala ba Kofi Olomide batu mona ba promotion na sala ba echomo Mokonzi ya marketing Mokonzi ba promotion batu na RDC ngana numéro 1 nga Kisinjora numéro 1 mais Kofi a commission te Kisinjora commission na ka abike do ka yo cha songi Kofi songi longwa nga mona landa ka onjo yo pe ko cha te po yo po ozaba songi bolika bo kabulanga na Kofi na ko prete mama pe na yipo no mama na otalanga ani o ko melanga na message tika Kofi atuba tika ka bongo viens ngai théologue ya ba Kisinjora na ba ke kokate le temple Abraham Matingu pa ba na ba ke kokate vegileng mayindo abinjora na vie na yo bozala bien vie na Rico Jenny Chamuna veriko abi wana vie na yo aza vie na ngai to solo li c'est bon na sengi excuse mukola za na torte ngala sala ki vie mabe et monsieur to sagi na ken piana ameme ngala loyenge trop ya trop ken piana mta loyenge trop bo yo po me mama ki ka boye mama kala sa mutu o mona moi simso sagi ndumba te baninga ba meme mamoko akomi che akomo rode muso za ne ko yemba te mamoko ka lo meleka na ndako ba memi aepe akope chanteur pe ba wa kande yo moko kasi nga ba memi ngati yo moko bando yemba te ba memi pe yo banzo nga bana yemba te yemba mingi de zo kana nga chanteuse te ya to tiki la musique ba kono ba musicien oza journaliste o musicien était ko yemba te bino surtout bino pe ba chroniqueuse na ba chroniqueur na yeba te ngo bola ba jaloux na so ba musicien on ya bola jaloux ba artiste oni na moi pe ba journaliste tout ba koma ba musicien esimba na ngote mutana métier ala musana ya salaka te mona ba presse so ki presse muso na saka RTFS ene presse nan yo mota ko prince so ki ni komone kimi ngai Charlie Prince chanteur esimba te bele pe ba chroniqueur yemba pe zo sa oza chroniqueur
orchestre simba tato sa ndenge nyoso et bon Karine konza yembi na Kofi total et ana musicien te ba et ça qu'on peut se simple moko ya ya loko atala kuna chanteur atala kwa ta yembi ndenge ni rumba et simba te ba be kana makambo kaka lala ya lelo ya sikadi ata ya yemba sa ba niansa ba ya ba wata ya ba deblezo et simba la ngote ba yebi kaka na ba ba yifa bua kaka ba bil fo ganga kaka beki to ba selo ba ko sa rumba te simba ta ba yebi kaka na voix kaka ya animation kaka oh ba yebi na voix animation asa animateur ta sa rumba rien boyo mo wemba ngana yemba te kam to yemba ba musicien ngana groupe nga ba deblezo ba yemba ka ba dibala ba yemba ka ba plafond mushindu ba bua kaka ya deblezo ele ko plafond comme chanteur timukile kufa plafond chanteur il y a Robbie Vwemba display en couleur mon balo à l'équipe asina kitoko il y a Jean-Jacques Panyande ya Pembe ya Bogar à Genève Maître Blaise Beko 5e dan coach olympique Paulin Pialouata Romario Grand Jogo Masanangai Pialouata Paulin Romario Jogo ancien Bogar toujours bon. Grand merci à toi DJ Stéphanie Nakati à Londres balobi ma solo ya monde babi moto sukola na ero azo mikana na ero biso to lelo Nakati actualité lelo kola kola mukaba to yoki po elobami ezo loba mape ke ba yaki po bakanga Kofi mais bakutiete ba bomé garde corps na ye mais Kofi azalaki pe na autant ba bomé garde corps na ye pe azalaki na chauffeur lelo chauffeur na ye OK donc ababomie mais atiki ko ya disuko na poto aki atiki ko oki bato bazolo bado Kofi tango akei atika ki ko eza babi Kofi ngo mona bembete mais na ba Rafi Tumba ba lo bango Rafi Tumba oui Rafi Tumba moi si pio ebelo ko lo bate tutanga basi tutanga Rafi Tumba keba na Kofi ya Rafi na bi Rafi Tumba keba Kofi ya camara no te et puis you nous a pas Rafi Tumba na habité obe ba kwa ya Kofi te ono ba Kofi mona ke bembete o mona ki Kofi mi de kamite ana matanga dija Rafati te e be ma dija Rafacha si o mona Kofi lo midete o mona Kofi lo midete na morgue ton gafa na ba be kufaki o mona Kofi lo midete na morgue ya matanga mama yebe mama la coste na morgue ba to babanga ko to morgue o mona Kofi te na morgue na be mama Willy Musheni papa aboni boyeko parle tu m'as bonsa Rafi ni tika bilobela dido kwa kufa ave na so yogo personnel Kofi azalati na ba cimetière Kofi mon ebe metesu Kofi ala randoki alianan tellement moi so na fulu na Grèce ozole na fulu na Grèce ake poto nzela mai nzelo atana ndoto no kete nzela mai ya chirki no kete Rafi Tumba kimo situ kwa yo yawa nga vrai chéri nga pembe nga bonjela mai ngano keta atana ndoto Kofi alekaka mama matanga te mama na Willy Musheni kufa kia bomona kia na morgue mama na la Costa kufa kia bomona kia na morgue Dija Rafat kutu kalamite bomoni amona ebemetende tina stade alali kuna chitongo kwa nini ya tikio ya ga lobi na problème ezalaki wana bayaki kokanga Kofi Olomide ndenge basoda so bayelaki mabe bazaki antenne civile soki bazaki na antenne ya militaire ya ba gens de l'ordre n'est pas balataka nde ba bise minduki ba musuba ko ramunduki bongo te na moi makasi chauffeur na biso coloqué personnel akaseka loka ba yoko boma vie ba bimise ba arme mbala moko ba biso ba ko supportant haute tension et mati AVC vous comprendre Kofi azaki déjà programmé na TV5 abeta concert acoustique ba mission bazapoto basi ba répétaki yaya ba chaîne poto les antennes ate ba chaîne poto eza directivité eza mirador te ba chaîne poto eza digital activité ba chaîne poto so basi ba programmer yo Kofi Olomide akundi chauffeur na ye de A à Z akundi ye kala mingi te Kofi mdeza goya abi nanga akomena nga akoma ba le 10 so akomi akekota la famille na c'est tout tika polémique pamba kwana ba Rafi Tumba te jo ata yu modo yu pesa ki o mabete po ba to belé pe ba lobi ango enjora eza malamu te quand même il fallait azala na assister ata na matanga na ni mais ya tiki akei na ndenga abete zena misala osala na ndenga mabete azaki na misala osala mais encore mutu liwa ya mutu na bia esenga kibongo ba msube ba la pasa na poto de blason mais la Kofi pe na kini pa yete
père pas Kofi pena kini pas yete on lobi bien que so baza na poto Mexico o ya écoute qui azaki sur place et maintenant ne pas quitter mais ça qui programmé allez quand TV5 ça qui programmé. Merci à toi l'ouvertement Basso balobi DJ les grands DJ na kati ya Brazzaville muto akangi masolo ya DJ na kati ya Brazzaville Luanda Angola tout balobi Roverman Basso masolo yango o sola te vient na ngai podo yoka yo ningisa pe ningo ningisa ka Brazzaville ningisa bana Kinshasa te ndora lelo to na kati ya actualité lelo kadne to lobila makambo yango pona nga vraiment atoka isala nga mwa pasi ta ona yoka ki nde Kofi vraiment kumisa nde okamwa ne yo zo boya masolo yango ya Karine Mokonzi pondi ye moko vient no muto alobaki yango abete la ngo masiti ki Karine Mokonzi azar reine ya azar reine internet muto azar reine internet za manike ni reine internet masala nga yana ben ngombo japonais ayebi reine internet c'est manike na bana basi ben ngombo japonais masala nga toujours beau yo njuru ka te wende ka propre ka baboka ka no musicien mais musicien de ben ngombo japonais les autres garçons abe bagate ben ngombo japonais so ya ko kete masana la plan mo afrique wana zo kanzala donc reine internet c'est ça Karine Mokonzi te reine internet millennial intercontinental la yebi eza Manique de John ma femme wa mwasnanga wapana mwasnanga pena mama bana na biso mama na Prince Anna mama na Tom maman na Kadima donc Jonathan donc en tout cas merci na Aboudou Samba garçon de chance na Lyon nazo présenter ba condoléances na na grand frère na Flavien Mongo tozana vient na Sele Matombe to na passe to na mawa akufeli mwasne madame na mami vraiment zo sala passe quoi barumbu to na matanga na poto mobimba ba vient na dikeka Lukemba badoko maguerrier de Paris ba ya na kumble bozakuna ba Shil Makindu ba Gi Makindu ba Ernest Dilala ba tutu bwana poto tozala matanga na mwasi na sabo mwana boyebi wana mama ele kabia biso na Kinshasa to senga korea na Kinshasa mama to mona mami e ko sala biso vraiment bien Flavien yaka ne bemela Kinshasa famille zawa tolela mami e ko sala bien en tout cas merci na bato tu bo soutenir nga bozela nzembo na saibino titre nango Kasavu Bukavu de besoin yemba ngomuke te de besoin mbaka Ketalov un refrain et un Jeanne Ketalov maman na Jojo maman na Linda I love you Linda I love you Hermide joyeux anniversaire Hermide 12 ans merde pardon joyeux anniversaire de mon Jeanne Keta bébé Ryan 12 ans bébé Koli Diogo na biso futur Cristiano Ronaldo bébé Ryan Tantine Jora t'aime beaucoup merci na Jeanne Ketalov nzemono kala mingite ya Louis Elubela Nico tu sais vous ma boko banque babi yene makambo quoi oye maman madame Nabiso Nicole tu sais viens sabana na Tantine Jora I love you quoi. Merci à toi Marie Aleko moi c'est Mbiji balobi maman Pauline Mutabote linga mon sponsor Kabandi des boss toza ana déblason makonga. Ouais. Bonjour. Ouais, bonjour mère nanga. Bonjour salut. Ouais yimo mona kaka tranquille puis na premier la venzo. Ndeka za masoso na di pepele batu bazela de bloka kitoko dans studio batu bazela Jeanne Ketalov batu bazela Gisèle Tati bakoyoka batu bazela Mireille Chuba batu bazela vient abiso Willy Mandala batu bazela la plus belle femme du monde c'est Valentin Zoya Narai Matin donc batu ba osepela banza décider de blason zawana pona yembe la rabino chef d'orchestre rabino ya mouvement quoi pourquoi c'est la biso moi moi lo mo boya album ezo bimande mo lobi ouais donc moi moké ça la bien triple nationalité zega to azolandanga et puis ya robi vraiment display en couleur ya blazo c'est ça masalanga Rodrigue Njolo tour du monde na Canada wana c'est ça Rodrigue Otalo Njolo c'est ça bana kadana nyoso bazolandanga c'est ça mon copain moi mon chéri à moi wana pena bébé nanga Djibol Mbala I love you Djibol na lela fort chéri nanga ya beau Djibol Mbala Bogar Djibol yemba Djibol ko yemba Djibol Mbala vraiment. Merci à toi Guy Toubila na kati ya Montréal.
Koza tanta ya lo Kirby pe ya Walter Center eza beauté na yo. Koza séisme ya Haïti ya tsunami ya Japon eza beauté na yo. Nyonso nzoto keta love yango eza riche bébé naza scotché o. Mama ye na matama keta ye nakuta douceur ekoleka ambition fleuve du Congo. Keta mama me makanga na lola ye. Keta mama bondela kanga lokola bébé. Keta mama conseillère nanga ye. Keta mama maîtresse nanga ye. Keta nanga kula kanga lokola rayane. Keta nanga kula kanga lokola rayame. Keta mavombela melanga kitoko mira ichuba ye. Keta mama donc makambo ezali kwa baroyoka ore nanga ezayo jane keta ye. Soki ozali te nalalaka nga moko ye. Soki ozali te nalalaka nga moko ye. Soki ozali te nakanga koreye nga yo nakanga koreye. Tango ozalaka te nakanga koreye keta ye. Nga yo nakanga koreye. Tango ozalaka te nakanga koreye keta ye. Ya robi vwemba display ya couleur. Vraiment. Les moquets mon nounou mon botia ya ye. Pagi qui est dit le bouger de Coventry. Willy Mandala maboko pembe. Willy Mandala. Babanga ko kitoko. Etika la mabanga lokwa ya ba. Ya vela ka redia mbaka. Akana nga Roger Monangele. Ya jo bakali na sala ninye etika la. Babango etika la. Willy Mandala maboko pembe. Atuka fena nga Willy Mandala nzembo no kala mingi tezo ya yesa kachami mwasa pembe sukali mwasa pembe lengi. PDG Michel Mbungune makambo d'Ablaison. PDG patron. ONG solo fondation solo Mbungu. Yene makambo quoi. De besoin yema sunje ma Willy Mandala sundambo. O sepelisa bana la team wata tozawa et ça la bien quoi. Quoi sepelisa pe calibre mona na kati à Londres pour babie pe azela on la mutima ofungwa. Kalima solo. Sepelisi encore yemo wata wata nable patron. Vraiment. Ah Willy Boma. Willy Mandala Boma. Amour nange komi divisé. Espoir nange komi volé. Yo dosé na ba plaisir na ba kale. Sentiment nanga onzambe iso waye. Willy Mandala ye. Nzambe amour nange komi divisé. Nzambe amour nange komi volé. Yo dosé na ba plaisir na ba kale. Sentiment nanga ye. Beauté na yo ya pamba ozo comprendre te oza angelu. Lèvre na yo ya monoko esilisanga posa kolia chocolat. Soi na yo ya pamba eleki ba brasserie tuna qualité. Poisson na ngaye Willy ye mama. Poisson na ngaye Mandala soi na yo. Poisson na ngaye Willy ye papa. Engaye engaye Willy engaye ya Willy soi na yo. Et grand merci à vous, nos téléspectateurs à Congo Land, Balobi Masolo, Kitoko, Nakati Acham Nabino. Et grand merci à toi, Ange Osala, moi c'est à Pembe, sans oublier Marie Aleko, Balobi, moi c'est à Mbige, Mimi Malaika, Angelos, Toyena Masolo, on a bien Nakati à Congo Land. Nakati on a Rafini Tumbo, quand on a vu à Banana Hotel, des bonnes grâce au souffrir. Mboka Grèce, Mboka Pasi. Ba petit nanga euro dollar, Iwedi. Ba petit nanga mon Constantin. Petit nanga euro dollar. Moi ça m'a kangela était vraiment. Bozo monsieur na Turquie na njela mai. Ozo souffrir quand boena combat ko fo mena ko c'est l'émission. Ko tana na les news des stars le rôle aussi là. Ba mo comment ko fait le milieu. Rafi tumba ko faire sa camarade nota. Na bi keba mbala suka. Mbala suka bi mbala suko sa émission na comment ko faire le milieu. Rafi tumba keba. Soure bil kamuto. Uru ba ke ko fe mo na bi bembete. Na watanga di refa chomona gete. Ase cleaner mona gete. Morgue ba tubabangaka, morgue ba tubabangaka. Omona ete na morgue ya mama ya Willy Musheni. Na morgue tant mama ya la kosa kufa ko mona gete. Na matanga yogo mona gete. Akoti morgue ko to ko fa ko ta morgue ko fa ko ta.
tant babela ça koufi bana poto tout bon on est confité to tourner cercueil to tourner o a qui on était masalanga ba nani il s'appelle qui chanteur onani Montana Kamenga na chanteur mususu nani les bogards to ça qui on a toujours tourné bien yo yebi bon be ko ba rafi tumba o tuna kitase mo bala ko limwa zate o bota bana 4 tata ta rafi tumba moi si pio moi si pio yo bo sa tout ka bona kofi po bo zanjela okota non nga bona njela okota te nga na zana kofi ro mide na minute on est aux autres na studio ndia ibabi eza ko beba so moni batu ba tambula tamba masalanga ya bogar ya propre et lambande lamba ben ngombo japonais propre garçon propre merci na l'argent propre masalanga Bruno Lubika ene makambo l'argent propre Bruno Lubika ene makambo mbongo ya propre Bruno Lubika en tout cas Rafi Tumba kata Rafine kata et puis dans le bana ken le bana manike maman pe esila botika kocha polémique entre Kofi na Fally oui bien to saki makambo nde to kana ke eloni pe sila raté botika Kofi lo minde aza papa ya Fally nde bosala bongo manike na ken ba ka sa Fally a otinda bino ken na solo na yo manike na solo na yo film ngo pe esila pour film ngo na sur la gaz te film ngo c'est sina ngo to ça na cinéma basala ngo pe na théâtre donc film ngo to sala ki ba charge ba seso de théâtre film ngo to sala ki a des besoins et sina ngo botika Kofi na Fally calme si Fally aza bongo si Fally aza bongo Kofi muta sala Fally si Fally aza Fally c'est Kofi boyebi botiko cha mwana na papa bana bango bien bocha polémique na internet manike zo sala faux kani piano sa mabe botika ba si chez belé makambo ze belé bola na tama ka mikolo ba tozo landela moi si ya nani ya Mathieu Samuel mama oloba yango wana ba bi akufita ba ocho kuna lelo yoza yango yoza na formation te faut kenda ya balobi te yo faut kenda ka koyoka kate yoza ko like na mona kala kenda na ndako matuchi en tout cas courage vient na Mathieu Samuel ninga ko mingi na ka banzembo na na adoration sala nga bien ngana bengi ya fangola Yesu ngana bengi ya fangola Yesu ya ko fangola libota nanga ya ko fangola bomo nanga Yesu kita osala pona ya matuna biso makambo ezolanda ye ngana yembaka na ngai te venjora yembaka na ye te boyoka ngo kaka ndenge bokoyoka eza kaka na kosepelisa bino Mathieu Samuel aza na baproblème nzambe kita osala mpona Mathieu Samuel makambo etika kolanda ye nzambe pesa ye kimia vraiment nzambe pesa ye kimia vraiment mama etika kolanda ye quoi merci na batutu bolingaka vient jouer à la star il te tellement maro la pièce rare la pièce rare en tout cas merci na bino tout oyo bozo soutenir biso ezala bien mi ange mi de mozoya nde nazo pesa bino taka nga venture na koti makambo taka nga venture na koti makambo ngo eza dégâts nazana vie na nga wata na bana tika na ba vie mi balé na longwe pas Kofi mais keni perenga ngala lo yenga biti yo motalo abike tena ko bunga boye tena ko bunga te ken ni nozo ngatoka bwana Kofi keni kaka ba keni piano so se émission o keni ka gauche keni pela saka na besoin polémique na ngala tela kana vie na nga wata mais vie na nga wata zala mi anjimi de mozo ya venture zana et puis la première fois année prochaine Vienjora vie watarobi to beta tourner Europe mais na biso mais mundela autour de cette rouge c'est qui la dame là na ko bima pa na concert à wata la kale so pembe sengla pembe bonsoir Paris na ye nga wata mamo zo luka Vienjora ba mi kili wa des scandales et la première fois Vienjora ya bon on peut faire nga ça mutulanga te oh Vienjora ça me fait arrêter
tu as raté, Simba raté, il y a ça qui me semble que Karine et Ningsa Mwanda Finga, bah critiquer fait un coffee et milliers. Yo boy ne pas ça émission na Karine. Na boya kutu banda kala Simba raté na te pardon. Ngana mtawata. Ngana vie na wata, ni na zabu na vie. Ngana mtawata. Et bon je vais bien. Ah. Trop mal à suite. Voilà, suite. Déjà le OK pas vient na wata vient ça le mabe mais ozongi eli kofi. Neni te on va dire seki. Na ese musaka ngala jibe na lembi na ngenemi. Yo mukulu nyina ngosila ate vraiment. Vila ngajibe mne jolo fandati. Nyinya ngo mukulu ngano ezaka nini na boma nani mukulu na boma nani opotanga ti ba plainte na kene ti ba prison okasata bola munanga mokote musique bobosa na afana musique evela nga mukulu o tuna sala yo olimbisanga te to bana ko solo na biso vraiment ngaza na susi na ba musicien nyonso pa na zakala susi ka to solo na mukulu to tambola trop to lia trop Luka osenge par Luka osenge par do bosola bien ko bongi na ko mukulu no senga nga pardon ba nga te si ben pia na grand frère na nga mukulu so na sala ma be limbisanga grand frère na nga mukulu na linga ke mingi nga batu na linga te saka ba karma pa ba musicien na ba wase quoi donc tant au chrétien moi vient na kofi lo mide ko tana to yo kana tinga na mwana kofi ko ngala mwana kofi ngana bengi ya fungala kofi a uti lo ba awa tangi ka de akande internet atangi le jour deni yo ko de la vie no makaza mwana ngana pecha kofi tika comme mwana 30e anniversaire à 47 tozo gene Brazzaville mbale sama na Brazzaville na petina nini na ko bana kofi te problème que to ka bana kofi et puis venanga ben to sonner bien na WhatsApp a bengi nga peto solo li donc ne pas beaucoup mo so na bino bien to so po to ça y a le problème te ezaka ken piana to so bien on va le faire to le bien le ka ken no meminga na loyenge tour internet ken no meminga loyenge trop mbalo so to ça émission ken to so l'émission ya normal tout ça l'émission dans Zolamba ken ça je no ba sujet non ça je no ba sujet non vraiment ken merci beaucoup da Bogar à Genève Jean-Jacques Pagna Pembe Aboudou Samba garçon de chance na Lyon Batu tout bolinga vient genre leader américain je vous aime tous poto maman boy à la bien Genève Malonga Toto FL Binjuta Lili Musomba ya Kaluchi na lela fort Masalanga PM Patience Mukendi long jambe ya Christophe Mbenju na lela fort I love you Patience Mukendi vrai chéri vrai bébé merci Nabino tout oh bon soutenir mi ange mi démon les aroya quoi babi watande makambo bozo pesa badachi na bapoto biso notre pesité batu tu la babeta ba conseil na poto ba sema beta watana na betité na miki sko to zasko wana na mite nzambela ngaye nga nzambela nga mikili wana première fois venjora ve watatika la fana na kin olo ba kufa ba sato rouge munda mangambo po baluka ba mona nga ba biso ba ibate azaka mwasi azaka mbal ba waye bango kaka jour wana mususu bona mona akomela nga message vie na je ba tuza mo so mobile po ta ba coiffure vraiment na éviter ya bisa ba ngoso za nani ba waye bona yo kolo ba mona ngo ba ye ba na ça garçon raté na rata maintenant na nga momi mais ba tu comprendre raté fa mona nga face pose la vie wa ta be mangami ange mi de mo kala mingi te quoi ngana bengi fengela mati c'est moi